Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à Kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, l'indépendance est ça qui Moi, na musala na bino toujours to ebisa kabino ki tozaliwa na pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. C'est ça l'inconvénient ya Congolais. Balesier nani atindie. Yo lingi nani atinanga. Soki le 23, élection ezalité le 24, tout sengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Les os la passe. Tolo bate. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Combattons des l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Debout, combattants des l'IDPS, luttons pour la démocratie. La liberté, les pouvoirs, ils sont l'émanation du peuple. Il est
Mais il faut comprendre que le président Félix Antoine président de Congolais, en solité pour les Congolais, gratuité d'enseignement pour les Congolais, Botika qu'on s'agite pour rien. Nous faut comprendre pourquoi vous agitez. Alors, tu crois que tu as mis le toto côté. La même on a dit ma sotte on a même maté. Tout le monde était agité. Que l'avion de président Félix voulait se tomber. Alors, chose étrange et aberrante, n'a compris que Facha sa mère, Chilombo sa mère. Mais chose étrange, l'aéronef était survolé, mais subitement il y a eu crash. Mais je n'ai pas vite compris que le ministre de la Défense qui dit que cet avion s'est craché parce qu'il y avait un problème de surcharge et un problème de climatologie. Mais moi je me pose des questions, il est bien vivant. Oh, tu continues à quel âge? Mais comment le ministre de la Défense, il n'y a pas encore eu l'enquête, mais d'après les experts aéronautiques civils, qu'est-ce qui doit se passer? D'après des experts aéronautiques civils, s'il y a crash pour les problèmes de surcharge, c'est-à-dire cet avion, il y aura crash dans le décollage. C'est comme l'avion à Tchupkana, avion à Kingasana. Mais s'il y a un problème de la climatologie, c'est-à-dire cet avion, il y aura crash, c'est-à-dire dans le décollage ou dans l'atterrissage. Mais comment il peut avoir crash alors que cet aéronef avait déjà navigué 59 minutes avec 30 000 pieds et une vitesse de croisière? Et comme il crash, il n'est venu. Mais va se retirer Chilombo la Katsaza, ok Chilombo mais. Yahweh Tazina Beri Chilombo loi. Chilombo loi. Allez Kaliboso, pour à l'ouverture, il y a Milulu Nabiso. Merci Président. UDPS viva. UDPS viva. UDPS viva. Père de la démocratie en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, élu, péton. Merci. Au nom du président délégué de l'IDPS, Jean-Marc Kabunda Kaboul, absent dans ces manifestations, au nom du secrétaire général qui a dépêché son délégué ici présent, et à mon nom personnel en tant que président fédéral de la Fédération de la Tchango, je déclare ouvert ces manifestations. Merci Mokonzi. Président a quelque chose à ajouter. UDPS vivant. Dans le programme, tout le monde a qui est. Azali jusqu'au zone Awawa, le président fédéral. Minga Kweke, Boyebi bien Balobaka, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Kanakata Libulu, Yangwana, le président fédéral, Azali Lokola Papa la Biso, Azali Pen na Maloba, Oyako Pesa Biso, avant le secrétaire na Biso exécutif, Afongo la Biso Liboke, Oyo, Amemel Biso, Namokole Alilo. Merci. Nakolinga kozwa maloba mingi te ya mutuya esi lobami eloko nakoki kolobakisa ezali que depuis Ligue des jeunes bakonzi ya Ligue des jeunes bayaki na Tchango pour installer Elvis lokola président ya Ligue des jeunes à fédération ya Tchango. Ayokaki mayena yebisaki ye pona kokamba Ligue des jeunes na fédération à Tchango. Parce que fédération à Tchango est bandi na pont Mayandi. Ti Mongata 180 km et out.
Ndesika chango esuki. Bisika nyonso wana totambola totia ba section. Na sala 3 jours côté à Mbankana pour na installer ba section. Na ebisaki ye landa mulongo wana otia ba jeune bazali wana ebele bayeba politique mboka na bango. Nazo pesa bango longo nyami parce que depuis bazali une action sur le terrain nana ju rapport moko ya mabete nana ju ata déception mon côté bana maele yango nazali ko pesa bango longo nya bobetana na bango pe maboko bana maele tango so sala musala na baleki to bana bazali ko tosa yo esengeli yo po sala nini ou reconnaître bango. Je suis reconnaissant de son travail qu'il est en train de bâtir dans la fédération. Nazo sengeli susu asala susu plus que oya sala kisiko. Conseil nanga moko na kolinga ko pesa base. Nazo pesa bino kaka lisese muke. Ce qui toke na stade Martyr tokoti na stade pour na kotala ba équipe ezo beta. Nazo pesa exemple Vita na Mazembe bazo beta. Premier mi-temps 0-0. Tokoma na deuxième mi-temps Vita Tchembi. Arbitre alobi balle na centre. Veut dire bandimi pi wanu bien bandimité. Nazo tuna bino bandimi yango bien bandimité. Tango match ekosila. Ba repesa 3 points par nani. Ba repesa na Vita. Kafa ko sala ni na ko reconnaître ngo bien ko reconnaître té. Bongo li na foot ko reconnaître bien ko reconnaître té. Bongo debe ko sala susi di banda musalani. IDPS viva. IDPS viva. Kafa sandimi li na foot andimi que bi ezali validé. Bongo discussion to sala susi di banda musala. Zate. Débat est zate. Tokani place wana. Tokani yo banda ko la stratégie pour la 2020. Débat c'est sili. Posa la sina wana musala te. Tosengi bino bosa la ba débat ba discussion que match ezala ki bo arbitre ezala ki bo ça ne sert à rien. Basi ba valider bien jare esen de mami ba cheba de la sa et sili. To comment c'est la siko 2020 tout mon équipe aussi sur côté la biso na terre to la kisendenge to gagner qui la fa passer to yib c'est que to gagner des choses. Je dis je vous remercie. Merci beaucoup maboko pour la présence fédérale na biso. Maboko. La CPI na accueil ya Changu. Changu est un bastion, il y a patriotisme, Namboka la biso, bastion, il y a bolingi, Namboka la biso. Binomo bohebi nebo défendant Mboko autant banyanga la kata bakotaki. Et puis binomo bohebi nebo yambaki fachi, tangu Genève et ça qui l'aura trahi base. Maboko mingi pour la binomo. Yango là. Na osenga la bino boyamba naba na kobeta maboko makasi mbote ya président AI Kaboul na le secrétaire général Kabouya o ba pesi bino mwana buta bobeta maboko po yamba mbote wana ba mboka balingi changu makasi parce que na changu ne masolo bandaka ya mwana na tenait vraiment na passé vino ba salutation na bango message na ngai ekozala accès ekozala na kosala 3 messages message ya liboso na roloba tourisme eselema na Lubumbashi boka tubatuma bakenda tourisme na Lubumbashi boka jango to répondre bango lelo faut to répondre bango baza na tourisme déjà tourisme wana biso le to gérant bilenge to gérant webi ke président à Ligue a géré tourisme. A outil la Ligue des jeunes. Vous voyez, Bobé Télé Maboko, il y a géré le tourisme là-bas, on va aller dans la Lubumbashi.
Donc je laisse gérer tourisme na bango mona ba papa bilenge ba ke tourisme na maman pour na Lubumbashi et ça ligue des jeunes des gérer bango boto boté to on de bango c'est ka pour ni pas to lobi que na 10 ans na 18 ans to sali koleka bango en 10 mois to ça ta un an té ngai nazaki parmi batu bando banga nandolo ba que gratuité au salement dans 2-3 ans. Non mon lara be Fati Béton a sali gratuité a sali même pas un an à pouvoir. On mettre la Fati Maboko. Et puis aux hommes des mesures voilà et ça mesure moi boye ngapo la ngala considérer que 2023 Fati a gagné na dia boto bote. Et tikali siko bino bo bunda poto gagner ba bourgmestre to gagner ba élu municipaux to gagner ba élu locaux poto zo pouvoir na ki bourgmestre ti na président pas gagner na de ato boto bote yango la biso to pour encadrer bino pour boye ba battre campagne là on a déjà ba bourgmestre belawa na ba maire de la ville belo mettre en boko oza déjà belé to encadrer bino pour Fati. La gratuité à Tiwana, je vous assure, Fati déjà a réélu. Balabala, tout ça qui est énergie, tout qui est balabala, tout ça qui est énergie, tout pour l'état de droit. Mikolo Koya, il faut que tous en énergie pour participer na kotongamboka na biso. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC, surtout Balandia, www.congolocole-news.net. Merci Balandia Nabiso. Banamboka, bozana kati ya komona binomoko tozali awa na district ya Chango. Awa toye na manifestation, mama ya manifestation oyo ekambami na mwana mboka Elvis Kaniki. Voilà. Oyo toko benga leader ya Chango, hein? Bomoni vraiment tozali sur terrain. Manifestation Oyo ezali organisée na Ligue des Chaînes ya UDPS parti cher ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba parti cher ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo toko benga le président le plus populaire ya mokili pe ya Afrique mobimba. Voilà bana mboka tozali a lokola bana misala na bino toye juste ko faire voir bino makambo ndenge ezali na kati ya koleka wana ndenge tozana kati ya koleka bozo na ke makambo ezana kati ya koleka kuna bouti komona ba présenter ba invité to ba cadre ya UDPS ya ndenge na ndenge bouti kolanda maloba ya mwana mboka oyo bauti ko présenter oyo azali président fédéral ya Ligue des Chaînes ya Chango kasina kopesa bino nanu mukebo yoka tango mwana mboka Elvis Kaniki azwaki micro alobaki nini pona fédération pe jeunesse ya Chango mobimba tozo kota na bilili boyoka masolo ndenge lekaki président ya Ligue des Jeunes Elvis Bondo Kaniki oyo a convoqué activité à l'euro to faire pour maboko s'il vous plaît maboko ouais fédération locomotive parmi les 54 fédérations intérieures à Congo, na 19 extérieures. Ligne de fédération, elles ont la fierté à partir au pouvoir. Elles aillent toujours en mouvement. Merci Président, vous avez la parole. UDPS, c'est du vent. UDPS, c'est du vent. UDPS, c'est du vent. Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, élu Béton. Balingaki bateka Congo. Balingaki bateka Congo. Toko kanisa Félix. Tokolala toko kanisa Félix. Jeunesse trahissant du peuple congolais. Jeunesse trahissant du peuple congolais. Tokolala toko kanisa base. Tokolala toko kanisa base. UDPS viva.
Merci. Bandeko nyonso oyo to disponibiliser ngongala biso pona kopusana na mukolo ya lelo na milulu oyo Ligue des jeunes ya fédération ya Tchangu et organisé oyo ezali kokambama na ngai ndeko na bino oyo na telemi liboso na bino awawa. Abokongo lo wa robonne la boyi. Te bobeta maboko. Ça moninga sifo sepelati. Mongano be ko komate. Kale wa de wolomi fo otala na be beta maboko te. Ya mibale nazali kopesa lisusu merci na président fédéral conformément na statut na biso na article 50 alinéa 3 oyo balobi Ligue des jeunes na ba niveau local tozali rattaché na ba exécutif de base. Président Minga Kwete oyo ayepe ko honore biso na mukolo ya lelo. Nazali lisusu kopesa merci na secrétaire exécutif national na biso le patron de l'administration de la Ligue des jeunes Ted Belechai oyo pe a honoré biso na présence na ye na mukolo ya lelo elongo na bakondi nyonso ya bureau national oyo baye esika oyo. Avant toute chose, nazali kopesa nzambe merci. Nazali kopesa nzambe merci pamba te parce que biso na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo mboka na biso ezalaki déjà mboka oyo tolataki poulet mususu tozalaki mboka oyo babosanaki yango déjà tozalaki mboka oyo basalaki déjà baplan epa bandeko mususu po biso peuple congolais to souffrir de génération en génération. Yango bomonaki bandeko mususu batrahisaki peuple mpona d'intérêt ya bamultinationaux. Mais grâce ya Nzambe oyo azali juste lelo peuple congolais tozwi bosomi à travers président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Beton gendarme mondial. Soki nalobi bongo ezali pamba te na ngonga muke le président de la République asali loba kaka baaveugle nde bazali komona te kasi président asali makambo ya minene oyo ezali komonana na yango wana biso bajeune ya Ligue des jeunes ya fédération ya Tchangu tozali toujours kosoutenir vision ya président de la République Fachi Beton UDPS vivant nakoloba penza mingi te na nakopase bamessage na ngai mpo na kotindela bandeko nyonso oyo bazali kokanisa ke le président de la République Félix Tshisekedi azali ye moko biso toyebisi bango oyo akomeka na président Félix Tshisekedi akokutana na bilenge nyonso ya Tchangu mpe na profite na occasion oyo parce que le président de la République azali kokote na biso bajeune yango wana biso bajeune esengeli tozala lisu na ye. Le président de la République elobi notre secrétaire général Kabouya Augustin le président article confié la constitution te le président a joué article 43 oyo elobi ke bana école primaire esengeli batanga ya ofele kasi ezali na bandeko ebele oyo bazali kosala manœuvre na kati ya Ligue des jeunes ya fédération Tchangu tozali bien organisé tozali na d'information nyonso
oyo na bekol wana bazali kosala baventure yango wana na mokolo lelo c'est une occasion pour moi ya koyebisa ye jeune zala déjà na kanda po kala mingi te tokolanse baopération bato nyonso oyo bazali kokombate gratuité ya enseignement bakozala fasi ya biso bilenge nyonso ya Tchangu. Le président, il est aujourd'hui président de la République. Ezali pas Azalaki est mon côté. Asali Moussala, Azalaki bien Nabatu, autres Zali Nasimanaye. Biso notre commissaire, président de la République. De même peu, Naï on a terminé le bosso na bino, Nasala Moussala Naï mon côté. Pour Balobi, lisapimoko ekoki kolongola kontina lisute na mwana na esengo nyonso naza nango na makambo nyonso bandeko oyo tozali kotravaye na bango oyo tozali komema lokumu ya jeunesse ya Tchangu likolo nazali kosenga na bango tu batelema babomo na bango boyeba kobetela bango mpe maboko chef fédéraux bokoki kopusa na boye bandeko bamona bino babetela bino mpe maboko. Ici, vous plaît, chef. Nommé. Namo open azana kati, hein? Namo open azana kati. Il n'est pas ce jour. Batu oyo. Basali que président Fachi a gagné Messéona. A gagné ma candidat sur l'élection salamable le 30 ezali équipe oyo etemi liboso na comité oyo bandeko batemi liboso je vous assure na 2023 tokokweyisa lisusu bango kawo tobetela bango lisusu maboko makasi maboko mpona biso kobeta maboko mpona biso tokokozonga bandeko ndenge bomoni bango na bongo tozali fédération Tchangu ezali munene na ndenge tozali boye biso moko tokosala musala na Tchangu te na yango wana tozali mpe na bakomite ya basection baprésident sectionnaire oyo bazali awa botuma awa mpe na bakomite na bino bandeko bamona bino babetela mpe bino maboko ya Ligue des Jeunes. La gestion de la base. La gestion de la base. Soki oyo mingi na bango base koyela yo. Une passe vivre. Tomoni bango. Na kati awa tozali na section Kingasani ezali. Na kati awa tozali na section Masina 3 ezali pe. Na kati awa tozali na section Masina 2, section Chili, section Masina 1, section Ipuru, section Maluku Ouest, section Maluku Centre, section Sele 1, ba section nyonso oyo comité fédéral ezali ko gérer. Biso pe Ligue des Jeunes toplate ba section tozali na ba section ebele na kati ya fédération na biso tobetela bandeko na biso maboko bokoki kozonga oyebi ndenge baprésident balami na oselea bakomité bazali bakoki mpe kotelema awa bakonzi bamona bino babetela mpe bino maboko. Yokabaz. Yokabaz. Une passe vivant. Base obo yokaka base yango oyo. Base ezali permanence te. Kuna ezali siège. Base nde bakolo base bango oyo. Soki olingi okoma membre na kati ya UDPS banana una base bakolo base bango yeyo UDPS viva tobetela bango maboko batelemi
bandeko ya FFB, la force de Fatih c'est la base, ba président, ba parlement debout, ba association nyonso pe batelema awa, ba konti ba mona bino, to betela pe bino maboko. Un peu fini boleka. Oyo c'est la Ligue des jeunes, association. Vous n'êtes pas vivant. Vous n'êtes pas vivant. Bomani bango. Bomani bango. Bango wana bandeko oyo. Tokobeta na bango 99% d'élection en 2023. Tobeta na bango maboko. Merci vraiment. Na yango wana ezalaki na présenté bandeko oyo toza na bango liboso ya bakonzi na biso nyonso. Je pense le président fédéral na équipe na ye bamoni bino, le secrétaire exécutif oyo azali lokola secrétaire général ya Ligue des jeunes ye mpo azali awa amoni bino, ngai nasuki wana natondi bino botondi. Merci. Merci beaucoup, Président. Maboko, pour la vision nyonso, Maboko. Merci Banamboka Bozana Kati ya komona ke ambiance ezali totale. C'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. Toye bisaka bino tozali batu ya terrain, toza batu ya musala. Lokola bana misala na bino toujours tozalaka esika oyo. Événement to information ezali na kati ya koleka poto yeba ko informer bino en entièreté et surtout en intégralité ndenge bozana kati ya komona. Ndenge tozolo ba wana azali secrétaire national ya Ligue de jeunes ya UDPS azali na kati ya koloba kuna tozo pusana pe muke to yeba na kozoma na mboka Elvis Kaniki oyo toko benga leader ya chango mwana mukeme kasi akosala fierté. Nani alobaki ke masolo eko simba na chango te? Nani alobaki azali leader ya chango? Bino moko bozana kati ya komona lolenge mwana mboka Elvis Kaniki azana kati ya ko drainer foule oyo bouti komona kati na wesika tozo pusana muke to yeba na koyoka to solola pe to yoka maloba na ye akoloba nini lisusu na micro na bino na ndenge ya mwana musala na bino toujours tozali awa pona ko informer bino. Merci. Voilà bana mboka toko za muke mwana mboka président Elvis Kaniki mwana mboka mbote mwana mboka mbote papa Costa Kazadi. Merci mwana mboka yebisa biso na tomoni mokolo ya lelo wuti ko sangisa bato na kati ya district na yo ya Chango. Yebisa biso nanu eloko nini esangisi bato mokolo ya lelo awa na fédération ya Chango. Bon, lelo ezali manifestation oyo esalami na Ligue des jeunes ya fédération ya Chango oyo ngai ne nazali kokamba. De lelo toorganisaki meeting moko populaire de tobengisaki bakonzi na biso tozalaki awa na président fédéral senior Minga Kwete pe tozalaki na secrétaire exécutif ya Ligue des jeunes Ted Belechai de bazalaki awa ezalaki une façon ya koyeba communier avec la base de la Ligue des jeunes. C'était ça. Mwana mboka nini bandeko oyo bakolanda biso bipai nyonso mokili mobimba et surtout na kati na mboka na biso bakoki ko retenir na kati ya manifestation oyo eloko nini vraiment bosangiselaki batu na manifestation message de base na bino ezalaki nini? Bon, eloko ya liboso tozali parti politique. Objectif à parti politique ezalaka conquérir le pouvoir, exercer et conserver le pouvoir, combattre le pouvoir. Voilà. La politique et les rapports de force sur le terrain. Tozali la kati ya mboka na biso étant que structure ya Ligue des jeunes, nous sommes libres ya kosala manifestation na biso
mukolo nyonso tolingi bonga nyonso oyo epasemeli biso po ezali constitution ya mboka de autoriser biso ke biso tout tozali libre kosala ba manifestation. Mwana mboka Elvis Kaniki, je crois to bundi na bino mwandambo muke masasi bagazi mepai yebisa biso nanu lelo lisusu na komona vraiment démonstration de force na kati ya Tchango ba mususu balobaka baza ba leader ya Tchango. Secret na yo ezali nini pona ko conserver masi boye na kati ya Tchango? Secret na ngai ya liboso ezali Nzambe. À part Nzambe nazali na deuxième ezali respect. Koyeba ko respecter bakambi oyo bachami liboso na biso. Ezali à travers respect wana oyo ba jeune nyonso ta bazali komona ke ngai président na bango nazali ko respecter. Ba nyonso bazali liboso na ngai yango na pe ezali kosala ke ba jeune nyonso ba poussa na pona ngai pe ba copier ba stratégie na nga wana nyonso ya koyeba kotosa ba mikolo. Avec Elvis Kaniki na kati ya Tchango, est-ce que mokonzi ya mboka koki ko espérer que na 2023 victoire ekozala certain? Pona likambu ya élection 2023, élection déjà na 2023 liwana ebisio le président Fachi aza na conquérant te. Donc aza na conquérant ata bazui ata soyi bazui soyi nani ata ba parti politique nyonso basanga ba misi candidat moko to beta bango kao. Mais biso Ligue des Jeunes objectif na biso ezali ke to mettre fin na coalition FCC cash. To mettre fin na coalition wana soki topesi parti na biso IDPS majorité parlementaire na élection ya 2021 koya yango moni biso déjà na koti ya Ligue des Jeunes Fédération Tchango to bandi déjà ko préparer ba élection pona ba député na biso to lingi na 2023 IDPS tozala na 300 députés na kati ya Assemblée nationale tozwa si 26 provinces to gérer 26 provinces wana nde ezali makambo biso tozosala na minute. Mwana mboka tomoni ba jeune ya ba parti mosusu balati ba beret ya 15 ya vert ya bleu ya rouge ya jaune ya nini boye bazana kati ya koloba ke bakoki kosimba boyete bakoki kosimba boyete bino pe bilenge ya IDPS bozoloba nini Fachi azamise bazomenase Fachi bino bilenge bozoloba te biso neto za boye tozali na kati ya terrain politique la minute oyo bandeko wana tozalaka na bakanda na bango depuis kala tokandaka bango oyo so na bango toyebaka ke eozala mabe mais grâce à président Fachi ayebisi biso bana mai tocha na se de mois tocha na se tondima ko vivre na bango na mabe na bango mais bandeko wana kocha na biso na se enge koma lokola bangi lokola ba matela biso mais biso toza ba combattant to bunana ba soldat na moment oyo tozala na ba arme te na moment oyo tozala na pouvoir te na moment oyo bandeko bazala na aner la police tout et bongo lelo biso siko to contrôler biloko wana so ba meki so na bango kozala ni. Merci bana mboka, merci balandi ya meilleur de la RDC bokolanda www.congolocolenews.net ezalaki mwana mboka Elvis Kaniki oyo toko benga leader ya Tchango boyoki bolandi masolo na nyalobaki toko zwa pe ba pression ya moko na moko tozo pusana mwana mboka pusana mwana mboka tozo pe moko mwana mboka mbote est-ce que tokoki koyeba kombo comme on Serge Mayel, le président de l'association FFB. La force de Fachi, c'est la base. Voilà, la force de Fachi, c'est la base. Mais quand nous avons bisabiso, nini boguti ko zwa na binope bozali kaka na fédération ya Tchango bien. Binope tozali na kati ya fédération ya Tchango. Donc association ezako evre na kati ya fédération ya Tchango. Voilà. Yebisa biso nanu nini bo retenir na message ya mwana mboka Elvis Kaniki mokolo ale. Et loko to retenir na message ya Elvis Kaniki ezali tout d'abord la mobilisation. Ndenge à parvenir à mobiliser parce que se donner temps depuis toujours pouvoir partir comme on dirait un peu fragilisé. Mais à cause na courage na ye Amérique sensibiliser peu batou pe na moni que batou ba répondre ndé loko na CP nango na kati ya mokona lelo na manifestation oyo. Na à travers ya oyo boguti komona lelo tokoki koloba ke Elvis Kaniki azali force na kati ya Tchango. Oui, aza force parce que tout le monde yango pense que mobiliser batou ce n'est pas donné à n'importe qui.
parce que tout le monde a fait une manifestation et belé bato basala mais bakokate mais quand même à sali bato baye c'est une chose à féliciter. Merci moi namboka toko zape moi namboka mususu moi namboka mbote ndeko ko yeba kombo nanga monsieur Justin Kongolo. Merci moi namboka monsieur Justin balobaki IDPS ekufi lelo tomoni na Tchango vraiment toyoki bato mususu balobaki biso nde bakolo Tchango mais contrairement na oyo tomoni lelo nini ezali secret na bino? Secret na biso ezali d'abord Nzambe ndenge président na biso ya Ligue des Jeunes awutaki koloba ezali Nzambe ya mibale ezali kozala na confiance na parti na biso parce que toyebi ete IDPS ezali na parti moko te koloba ete leki IDPS parce que tango IDPS ezali koloba bango nyonso batremblaka yango moni FFB. La force de Fachi, c'est la base. Quand on parle de la force de Fachi, c'est la base. Ezali base et à base. Mais ezali yo, ezali ngai, oto chaki Fachi na bokonzi. Merci mon amboka toko zwape bana mboka mususu. Mon amboka mbote. Mbote. Toko kiko yeba kombo. Comme ngai Michael Darius Lukusa. Voilà, yebisa biso nano nini bato bakoki ko retenir na bato ba ko menacer Fachi lelo zaboye Fachi lelo ezali boy. Message nini okoki ko loba pona bato oyo bazolo ba ke Fachi a ko réussir mission na yete. Merci pour la question. Nga nazo yebisa bato nyonso ba congolais nyonso ke bazala kimia. Bazala kimia pourquoi? Parce que ya liboso. Toyebi ke Fachi aza majoritaire dans le parlement, mais biso toyebisa ki bango ke Fachi aza majoritaire na population. Donc biso population nyonso congolais nyonso za sima ya président Fachi pona nini pona misala malamu président Fachi azosala. Pourquoi? Lelo ba komi kolinga ko yiba bolamu ya président Fachi. Président Fachi aye asali même pas une année na pouvoir, gratuité à respecter yango, à respecter constitution. Mais ba tous basala plus de 18 ans na pouvoir. Mais ba respecter la constitution wana te article la constitution wana te. Il y a gratuité. Lelo ba komi ko yemba partout non. Biso nde to tiaka yango bino bo tiaka yango me bo respecter ngo te. Ane nini oyo mbula nini oyo bango ba lancer gratuité ba futa ba enseignant. Lelo tozo mona président Fachi azo travailler partout là il est en train de travailler et il est en train de passer. Vous pensez que c'est une personne qui a le cœur du peuple. Ça l'accident, ça l'accident. Fachi a annulé soit à repousser le voyage pour récompenser le peuple congolais na passi. Donc comprenez que non, le président Fachi, il est le seul président qui nous aime tous les Congolais. Tous nous devons être derrière le président Fachi. Merci mwana mboka liloba moko mwana mboka mbote. Mbote papa. Tokoki koyeba kombo. Kombo langa Titi Kapinga. Merci mwana. Voilà bana mboka wana azali Elvis Kaniki oto wuti ko solo na ye na ndenge ya bana misala na bino to joto yebisa kabino awa tozali nde pona ko rendre bino misala ya qualité et surtout en intégrité. Voilà, nous sommes là pour vous servir. Ndenge tolobaka toujours, vous servir c'est notre devoir. Voilà, makambo ezo kende déjà na suka. Voilà bana mboka, nous sommes là que pour vous servir. Voilà, merci bana mboka bozomona wana ezalinde komata ya mona mboka Elvis Kanika to yeba na kopusa na lisusu to yeba muloba ya suka ezalinde ngenini Otika occupation na bino nyonso popusa na sika oyo na pokwa lelo koyoka nini oyo bakonzi ya biso bamemelaki biso. Topesi secrétaire exécutif Père Bonochal Nassi na ndenge aye kokabola kokolo na ye ya lelo na biso Ligue des Jeunes ya Tchangu na yangwana manifestation ya biso ekole komamaki na mode d'ouverture ya président Minga Kwete tozali kobenga ye po aclôturer manifestation ya biso ya kokolo ya lelo. Félicitations. Surtout Longonia. Merci Migi pour la participation. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, sans plus tarder. Ndenge tobundi boye transeta de litre eza ya pamba tobundi yango eza ya pamba ndenge bandi chilombo soki tolongo totekata kasa desili tote chilo
bilomba longo cha shambu ya asili sitotekaza kaza na longo toteka kango asili na makundomba Merci bana mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Nous sommes déterminés à Kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, l'indépendance est là qu'il sous. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozali wana pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. Mabeyo moko sala ke pesaka mingi koleka. Malamu salila kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Eh? Balesie nani atindie. Yo lingi nani atinanga. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Les os la passe. Tolo te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.